Et puis moi, on lobby bien. Ce qui président Monique Ngaï, n'a pas porté la plainte. Parce que depuis qu'on fait des émissions comme ça, ce Monique JB place à Bimina sortir quelconque médiatique comme ça à se défendre de Cambouana. Non, Azoboya parce qu'il se reproche de quelque chose. Pas si on a tout banda ko lobango banda katone ko pledango banda kala. Bato banda comprendre de bisoté. Lelo na moni batonyo sto bazongi na nzela. Makamwana tout ça. What is that? Détournement des mineurs, viol, séquestration, manipulation, meurtre. Oh. Et ça peut meurtre. Meurtre quoi? Ils ont meurtre. Meurtre où ça, Nicolas? C'est Yebisanga Sikoy. Pour n'en dire Shiba Legate Yazana. Papa est faux, le quoi n'est Shiba na Oyemba na Musika Bakangaye. Yego taki na preuve te. Au moins Yashibe, et ça na preuve parce que une preuve ya wana mwana wana. Et c'est là va dire ya mwana wana soki mwana ntuka. Alobi ke ba na ko tsaye misapi. Taza na âge ya 11 ans. Collègue na ya mokolo ya danseuse mtanda ko mema pas prise. Basé belé ba robima. Basala ngo ba leader on est belé. Oh, viol, détournement des mineurs, séquestration, manipulation et meurtre. Vous comprenez? Mais, mais lobby kakao a lobby. 500 voitures ya sika ya ba jeep. Et kiti na Congo ya banani ya ba député. Sans tenir compte ouais de bosso. Mais bosso ko so amundu kité. Et soit. Et ça passe. Yo a crié. Si Mara Malembe, et soit, et ça, et ça crie à moi dans le temps, je vais oh. Et puis, on a lobby double meurtre. Tentative de meurtre, il y a moi, on est victime. Pour j'y vais t'en bourreau, n'engagez les boumou. Toujours, c'est des choses. Donc, il a pris son chose. Il a installé ça dans les choses. Dans les choses d'une mineure. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach. Chers amis, bonjour et bonsoir. Ça dépend à quelle heure vous captez mes salutations. Bonjour, Ouata Labissona Tongo, Tonamoui. Bonsoir, Ouata Labisso. Peut-être na vous tout na pourquoi. Un grand merci de savoir que vous êtes tellement ébélé en train de nous regarder en ce moment. Encore une fois, Anelka Bafosset, je suis de retour. Donc, faites tous à la rate, Tarma solo, Mingi Tarma actualité. Lélo, c'est un plaisir pour moi de recevoir un invité habitué de cette émission qui est Célésino, mec ici. Nabi qui est Célésino, Azalana, langue na poche na été toloba ngoya nga mo mutaba vérité émission ngana ekenda moi na dimension de non senga est vraiment les autres à la table normal tout sur la tani parce qu'il a vu qu'il y a tellement mutaro mata trop. Un grand merci hein. Donc Charlie Sabayo, un grand merci qui est derrière la caméra. Un grand merci à toi Simpson et Célé hein, pour notre touche finale. Un grand merci à toute mon équipe et je peux jamais surtout oublier Dédé Samba, partenaire à vie Dédé Samba, patron Bokos. Un grand merci à toi parce que au salaming pour notre Dédé Samba. Un grand merci surtout à Yannick qui y a Box, millionnaire depuis l'Afrique d'ici. Donc il y a un formateur, il y a un patron formateur, il y a un boss. Un grand merci parce que d'ici peu de temps, normalement, il faut en Afrique du Sud. On est ça absolument tout tamboula. Grâce à Yannick, il y a un grand merci. Les Lona Célestine Torbé, sur les bélés. Il y aura tellement de sujets, il y a actualité parce qu'on nous a aussi appris que c'est les îles au Calaming qui étaient fêté 50 ans de carrière naïe. Ah, tout le monde sur la aussi, moi c'est j'ai bélé ces actualités des alarrêts pour commencer les déjà à mes côtés, c'est les îles mec d'ici. Comment vas-tu? Ça va, Nelka, ça va. Tout ça va. Bon, Dieu te contrôle, Dieu te le bagaka. Ouais. Sauf que physiquement, c'est bon. Santé ça bien, mais bon, moralement, ce n'est pas bon parce que Webi Katayo Penasi, qui n'a on a bonne mine. Mais physiquement, on a bonne mine, mais ce que tu as dit, mboka. Mamakambozo le Garamboka, viol, massacre, génocide, et autres, na Goma.
na ba Rutshuru kuna ba Minembwe ba Bunagana Kanga Mati lelo ba Beni ba Bomi ba Tunandeka ko Sakanate, tout ça c'est nos frères et sœurs. C'est des Congolais. Donc quand tu tournes ton dos, tu peux aussi faire semblant mais tu au kokati. Donc ozomona ba bon bande on abiso. Donc tout comme ngapela ko na mbiskada bon un jour na Kebeni, ils a province ambo na biso. Na kompe kuna ba kuta na mbiskade ba pendre nga bien ba saccager nga yo, vous comprenez. Donc pas si wana faut zongela congolais tout. Pas si wana to banda ko lobango banda katone ko pledango banda kala bato banda comprendre bisoté lelo na moni bato nyosto bazongi na nzela. En tout cas félicitations na peuple congolais de partout conscient, pas des inconscients, parce que parmi tout ce qui se passe là au monde araga ben conscient bazo sangati de on a senga na nzambe abenga ben conscient na nyoso ba ke ne kosala inconscientité na bango na lifelo à l'enfer po ba molimo na bango etelenga na ndenge na sutaka ba collabo nde ba baka soki collabo mo de plus à Koufi ezali victoire pour na peuple. Vous avez assez de ça. Victoire pour le peuple. Donc c'est pour ça que je vais te dire que moral les a bien dit. Voilà. Spéciale pensée là bas frère bas sœur nabiso quand même au bazana est mboka. Voilà, on a pena tirer ta moi chapeau wana surtout na phare de nabiso, donc bande connaissons soit au Koufa tout ça pena ensemble encore une fois nabino. Donc nzambe mutape sabiso Congo, yé mutape sabiso nyonso tout ala na ona si wana nzambe mutayebi. C'est vrai jusqu'à quand Hermo Tomitou na ramarambo aussi là. Mais toi pena na posa ya paix. Il y a Kimia écoute na mboka na biso. Surtout actuellement là c'est pélamine parce qu'on dirait Congolais tout la mouki. C'était quand il y a quelques jours na mona bandeko na biso na Lille, ça là qui marche na bango na Paris plusieurs fois, Belgique, Bruxelles, tout le monde marche et puis bandeko à Montréal, à Canada, na mona marche ça même actuellement Mikolo na mona comme si on marche aux ala soutien, qu'est-ce qui se passe? On marche actuellement à Paris. Voilà les problèmes qui se posent, c'est ça. Merci na question na yo Anelka. Vous comprenez? Mon na bandi tout ça bien. Tout ça très bien. Ouais. Donc, au moni, ce total on a mis sur qui combattant. Ma marche on est ça là, c'est bien. Mais moi je me rappelle que tango baninga basenga ba manifestation ba ça ba kota ba memo. Ba groupe belé ba combattant. Au mona ba tusu ba yarate. Ba oya mukie. Ya na yebisi OK. Makambo yo biso to bana ko plaider banda kala et belé ya bato babana on di mangote. Comprendre? Ba ko finga so ba jaloux, boy na boy melelo yo moko uto lo ba Kongola la muki. Ko la muka on il fallait ba la muka kala. Vous comprenez? Il fait ba la muka pena en tout cas banda kala. Vous comprenez? Mais ça peut bien être ba la muki lelo. Mais les problèmes qui se posent boké ba manipulation président quand il y a ba manifestation wana d'autres monde ba te belé wana bisa to ko côté la montée to ko komisa président de la république té aussi l'autre pesa de ba promesse banini vous comprenez to ko komisa était pas ça le côté akolo ba boye lo ba changer lo ba bangi na lo ba salibo donc ba tout ba ko lo ba Kagame criminel, Kagame génocidaire, azobo mabiso ba Rwandais azobo mabiso. C'est bien bon. Mais il faut bon na dessus bota la suna miso musika qui na kata autorité na biso net président na biso ndira za traité. Ba autorité na zo ba na mo ba traité parce que nanu na mona na ngaité mboka mo bazo menacer yango na ndenge tout. Mususu ya obetelo discours que non. Rwanda tem de zo menacer zo Rwanda bazana sima mindele bana sima na bango. Communauté internationale na sima na bango bazo tinda Kagame absala ka bongo. C'est bien bon. Mais pour tout ça be mindele on a passé. Tant bango bazo tinda bango. Et là on est bino bo sala. Faut bo mape baba Rwandais. Faut to lukila bango pe guerre to côté pe to saccager pe. Comme ça ça la batu bazo tinda bango passé. Et alors yo bazo tinda yo na mutu moko boye o menasa anga na mona yo. Na mona mutu wana te. Na on menace pour mutu wana ba ko yano makasite. Entre autres, bazawa nebele. Pesa ndingi sa lo bana bango ndenge Mose Laurent Désiré Kabila lo baka non.
ndenge toza boye bo bien sûr bo meminga itoye mais boso ya bino yango yo ndete yokana ki bosonga zela na sisa mais siko ba asali yango te pona lokuta mais comment siko ta bozo dénoncer nazo bisa na bandeko na biso tozo bima pourquoi na bima te parce que na bima suscité parce que na comment on ta la dimension ya aspect il y a manifestation ngo tension nango quoi au moins bo écoute na ba très bato mo bazoko ba kumisala bango kuna bazoke manifester pour na bato mais azoke lo ba béton kuna donc bato IDPS ba manipuler ba petit wana ko mona ba petit ngo ebele mususu azana ye kaka ba petit wana ko mona ta mususu marche sili bazoko na mona distraction ba kena bango na ba bandula ba fere ba maso ba betaka bato wana nyosto baza ba complice yebisanga ina opeso moni joueur moi benga héritier Luvumbu. Héritier Luvumbu. Je voulais parler. C'est là, héritier Luvumbu. Même na ba Meshak. Batoa ba comme le capitaine na biso na linga tona. Chancel Mbemba 2002. Hein? Ouais. Sans tenir compte Dieu yana. Ouais, la justice de Dieu. La justice de Dieu yana na linga ipo na bongo. Osa comprendre? Ouais. Bango ne surtout ba sa ke sine wana. Nakati na yo poto salon. Ouais. Okangi monoko tiebo. Mais ba musicien na biso wana ba artiste congolais wana nan ça salé. Donc on a Félix Wazeko pas qu'il il marche. Bon. Au moins na ka Félix Wazeko na moni ta conscience ne zozonga. Conscience ne zozonga po bato ba la lelo tam soko lo bana bien le mo na so sa ne bozoba. Alo ma ko bozanga tin. Nete so za intimidation mais ko sanga ki bo moto bien ko za la zoba. Le na ko lo bakaza ina marche. Kailo to senga ya ngwana. Tant que le peuple bazo telema bongo manifestation batomoni ba kofi ba tonosto ba numéro 1 ba fere ba nani comprendre bango tuba ya marche bango tuba ye wana mona bina donc mboka bino yo telema ba lingi subuzo bate c'est ça mais alors tu vas mettre bango musique na bonde ba beta kan momoni lo ba senga bango ya ngwana comment on acte héritier Luvumbu sala ki na Rwanda quand même voilà yo elobela ki nini risque nini mona ya zwa ki na niveau ya Rwanda kasi patriote ye wana patriote, même toi aussi, aux patriote. Vous avez une équipe nationale. Pour moi, il y a une équipe nationale de balle, il y a une distraction. Il y a une représentation, il y a un pays, à travers le football. Okay. Pour football, l'équipe à Léopard, il y a une leader, il y a équipe à Moutouté. Ça fait partie de tout le peuple. Vous comprenez? Parce qu'on traîne au Pixara Musique, le patron de l'orchestre, l'entreprise, entreprise privée. Privé. Vous comprenez? Mais les quand même, ils ont entreprise nationale. Et puis, ils ont un sport. Pour nous, tout ça, c'est sport. Vous comprenez? Parce que c'est présenté moi, aujourd'hui, peut-être on t'a la canne. Oh, et c'est qui va mourir na bisoti. Natala ki yango, Natala ki yango, mais batu musu ba yako vumela ngomona tito comme na demi na 8e na demi finale bongo. Tito comme ba musu ba oh moni na tango fati ezama ma fati beta ba. Bon ça to tala kaka tala ba webi ngani na analyse makambo tala batu ba comme si na demi finale et betele ba ndako betela. Mbala mo ba créer bango ba ndeko na so ba kufa na est. Joueur ni azaki tranquille na nini wana. Ba ko pe ko ba joueur wana. Complot international. Oh. Mais ça complot international. Nandenge nini. So total yango bien na Côte d'Ivoire pende bozaki bino yo yebi yango ngana yo to za na miso to na bongo ya itournaka. Équipe à Côte d'Ivoire yaki ezaki favorisé. Possible longwa kala. O lwa moke bimi lokola Maroc soki nini yanga no moni ke bango fo baleka. Na kosi o seki donc on va kosa ngati. C'est la 3e place, 3e. Makambo wana ya la attention si bolongwe. Totala ba kane be totala ba mondial be totala ba héros ebele. Pays organisateur soki bo beti bien te na ba point bona point moke bokolongwa. Et ça la te na été komi ga mbala mo et puis na makambo ba tie ba var wana. Loi à foot tellement changer ba comme c'est bon loi à foot changer mais ngana ko mone comme ngo foot tie ko beba foot e beba. Mais comment analyse nous ça quand même na Léopard quand même par rapport à parcours on débat sali titre en tout cas à part Basera ba vie ki bongi ba mutubile Santos ba ka bongongo ba vie wana Léopard on na mone beti penda
Oui, donc c'est pas léopard, ils ont léopard. Mais toi critiquant on va dire que match nil les peuvent gagner vers nil. Mais dans lobby hein, ils aura d'abord chance. Ils aura d'abord chance pour Tchabi. Ngaso batinga na terrain na beta ba na hotala ngabite. Tam suko na simbika bal ba yiba juan. Vous comprenez? Bo pesa bato na bo encourager bango. Prochainement so ba beta so bien koleka. Ce que bato net na lela. Mutu net chancel Mbemba. Mutu net Banza. C'est un mec d'ici, c'est un pote à moi. Ok. Banza, on a linga ke mabe. Moi, on a créé Banza. Kasi Banza, yebinga. Oh, mais ça mec di master nanga. Ah, ok. Ça petit nanga, mais master nanga. Ouais. Vous comprenez? Nde tout en a Sankare, nde na tana Dieu merci Mbokani. Ok. Vous comprenez? Donc, on a pas joueur na linga bango. Vous comprenez? Mutu Lionel Mpasi. Mpasi. Gardien wana. Asa blessé, asa blessé, asa 6 mois, asa indisponible. Nzamba osunga ye, ngana ko sambira pona ye tia obonga. Bato ba Inongo. Inongo baka Varane. Oh, il va jouer go. Non, il va go. Oh. Mutu wa petit ngana na ni Penel. Penel hein? Penel. Petit bo aza moi. Pisquel. Oh, métis. Comment nani? Charles Pisquel. Pisquel, pardon. Ouais. Charles Pisquel. Ouais. Bato Muntu Sami. Oh, il va jouer go. Non, il ko? Silas. Bato Silas wana. Ana mbango il faut qu'on encourager bango. Ouais. Quand même bato longola moi peuple wana moi souci nde bazo bo marabiso ba nini comprendre. Et puis c'est porter garant. Bato ba yaki na message na féliciter ba supporter nyonso. Ou ba kende ki na kani wana na Côte d'Ivoire. Sauf kaka oya bana ko mafati awa yenda za zoba. Tout fingate. Asa yenda za zoba parce que et ça makamba fati ça makamba peuple nyonso na ye fati na kati. Na fingi mutute. Mais na bengi zoba ko benga mutu zoba za qualification. Et ça injure. Non na qualifié ye. Je ne l'ai pas injurié puis na yebi na ngapé yete. Na yebi kombo na yete na bi c'est lui qui s'est piqué connaît l'affaire. Na cité kombo na yete. Na cité président de la République, na fingi président de la République. Na solo ba pour na ba na ko kombo na ya. To kayili léopard. Faut comme léopard. Yebi sangai Côte d'Ivoire, Nigeria. Est-ce que moment ki mutu nini na ba supporter na bango komaki Alassane Ouattara. Au moment ki. To changer la soba wana na fanatisme wana na kifana kwiti wana muta osala le ote bobetera maboko muta osala le ote mais na lobi tala ba offre ba pesi ba joueur à Côte d'Ivoire. Tala ba offre ba pesi ba joueur ya Angola. Il y a pas photo na oya biso. Beaucoup encourager gouvernement mais ba pesi bango le ote mais lobby kaka oya lobby 500 voitures ya sika ya ba jeep et kiti na Congo ya banani ya ba député. Sans tenir compte oya liboso. Mais bozo ko so amundu kité. Bozo ko so mata pays mo zanga avion de chasse. Ba mirage to ndombo na tango na kalaso midi beti tango Mobutu azalaki bana ko leka wa izala sute. Comment expliquer ça na mboka boy? Donc on a yebisio que ba manifestation ozo sala faut ba dénoncer na très na recommandité na agressé, faut dénoncer tout. Et puis il faut comme apena que ba autorité wana nde basabo nde ba noma ba ministre ba député ba ni faut batala so za la banate batali ba leki na yo. So comme premier ministre donc il batali salaire na yo so combien au 30 000 bazu 3 bana na yo ba ke na front. Vous comprenez? Au député comme député vous combien au 21 000. Ah bon, bazu 2 personnes et demi. Comprendre? Baké na front, ya bande ko noto bana na yo. Au moins na mukilo ko changer. Voilà, un grand merci. Nabi ke botel absolu partout hein. Nabi ke c'est les ino azala toujours na façon na c'est vrai que ngana ki ndamo bo mais bon. Mais analyse on a été sorry. On va tout ce soir ba fanatique alo bana ngala o azolo ba makamunini. Na alo makambo ya nzela yondo za zoba. Na alo makambo na lobi to za na nzela malamu ka za ka fanatique ya zoba bi omona kati. Mutu so zo sanga Félix asali ya trop. Botanga ngele omo ya sali. Voilà, Charlie. Un grand merci d'abord et Papi le roi formule la souka carte limitée. Ah, na PCP mbote ndeko na ngawe. Voilà.
Papi Leroy. C'est mon frère. Formule Asuka, carte limitée. Encore merci à toi. Nabi qui boit tellement belle bota la biso barbachi de sa corsnel. Tout ça toujours encore une fois na mec d'ici c'est les gino. Mais c'est les gens qui sont solo un peu moins les solo quand même. Oui, ningi si réseaux sociaux et ningani actuellement les solo on se met un peu partout. Batna to lobi ba ningi na ba. On a ningi comme un peu moins idée na yo peut-être au cause à la moi na quelque chose sur les solo ya moi na Asuka. Moi na Asuka a sali ba mission des fois sortie médiatique à sali apparemment makambo ngo ouais o ngo tuna na okeno kutu musikate ouais vous comprenez un d'abord à la base dans des barbara primo ils a conjoncture la mboka peuple na tabazo biso peuple na souffrir peuple na na misère sans emploi ba para ba salakate yo monika ya mwana nchuka wana c'est bien mais boy bango batata musu ba para musu bana ba mboka wana batinda bana ba batinda kate mwana bimi na nzira po sala ke ndumba ozo comprendre ame mamu eloko balia na ndako para pa mona ko lobanini asala kate ana ressource te mwana ina mwa biloko balia na ndako sala au yamba ngote ba olia cette affaire c'est là c'est ça ko katanga tanelka tout oyebi soke na paka tuma kuna bino obi jibe lelo a violer est-ce que jiba ngoza yemoko ba violer ba zebele ozo comprendre ba bata politique musu ba autorité na biso mboka bakenda ko lala bana wana na paka juma ya mike bana ba 11 balala ba filiki ba carton tambro na kisasa to mona bato ba ngala kena na kisate me bato ba na kisasa na bato ba uta kisasa ba ko pesa to mboka wana penza na tongo ke ko ta victoire ko ta tete kaza mona bana ba filiki ba carton bana mike et c'est na bana onani bo tongela mo ba centre de formation ba ONG ba nini vous comprendre et so bango ye ko sa bango misala po ba comme nini mais biso to zomona ba tumsu ba zo mema question 54 visa ba le kana ba nzela ki sasa wana ba mona ka bana wana te tango yo ngo okoma danger ba kumisa yo nde danger mais so zo sala ba mabo atanga na selezino nga selezino na okumisa yo be siko mwana ntsuka wana nana memaka epa jibe to hebite tisiko na ba dedo santé vous comprenez nana memare pas est-ce que ngapi nana yone to abonné to bota bana biso o ke tika mo no place bongo bona age wana o ke tika place mo wa sala soni non lo ba biso to na poto awa so nga yeko nango awa ba poto mais nani so zulu ba mawana quand même nyo so zulu mais ba poto ça ba mineur comprendre mboka na ba poto ça na mineur te bana mike kuna ba mbushima ikuna na ba goma kuna na ba katanga ba sala ça ba travaux forcés déjà na loi ya mokili okoyi ko embaucher mineur te ata ba yeli yo ye fo ba no akitanga classe bongo ya sima biso to kutana ngo na kete c'est na shock star vd ben yamabo pe à son âme a ça petit aux ana mwana muke tanga no ba classe so comme na âge bi ma 19 ans 20 bongo ya mais solo ba maki ba msusu bazo utiliser ye ba msusu ba lobi ki ezana batu msusu ba na sima dossier na ba batami yana batu msusu zo ba ki mwana masolo bila zo bazo kosa wana za ba raisonnement mo banal ngana ko raisonner bongo te ce sont des raisonnements banaux. Vous comprenez? Donc là, on a un bisayo, on a bio anelka. So on a eu ba secret na makambo salaka. So na yebi ba secret na yo makambo salaka ya mabe. Ngana yebi yango. Folinga to salaka bien ngai. Comprendre? Ko salaka pe vantarte ko mi tiaka te so mo tsa so vantara ndeli. Soko moni batu basolo ba complicité za wana complot ya boina bona mo batanga ba komba ba video ba inconscient na news tu batanga ba kombo na bango. Ngabe na okota na ba distraction na bango na teme bato na ba côté parce que ba yebi makambo ya salaka ba yebi makambo jiba salaka i parisa pe mbali bosote koyoka ka ngana vende to yoka et puis ko na mauvais moment où technologie évolue ba TikTok ezali ba WhatsApp ezali ba Instagram ezali ba Imo ezali ba Facebook ezali vous comprenez makambo ko batamela YouTube ezali et ko batamela wapi complot ou pas complot, c'est-à-dire biso tout bana o mona nde mwana wana na age amuke joka Alexei na plateau na ye o mona ete na age wana mona ete siko bango atanke batata joka wana bien jibe za na bana bongo te kutu mwana na za mwana muke bakina bana pe bakola bongo akolinga mwana kenda classe te bongo ya na mawa te. Mais ah, peut-être mon a poto télé-réalité baba na mike mais télé-réalité ça la ramène landa siko situation moi na wana kenda classe et puis tata et moi na wana so tapza legele na télé-réalité et ça te anu ya wana ba mboshe ya komi wana non oh yesi ba sala mbosha moi na muke
embauche mineur et ça déjà délit et ça infraction juridiquement parlant parce que moi j'ai fait les droits moi j'ai fait les droits. Ah bon? Oui, droit nangai. Je connais mes droits, je connais de quoi je peux me défendre par rapport à la loi juridique. Est-ce que vous comprenez? Oui, bien sûr, je te comprends. Ouais. Donc, oh, il y a Sali, et ça la mensonge, c'est ça le côté, mais tout le monde, il y a une preuve. Et puis on décide de l'année, na likolo nango. Moi, na wana lobby. Ceux qui ont manipulé, oui, tant que moi, je ne à lobby. Mais tant que Colinda a eu conscience, il y a des choses qui se passent dans ce monde. Moi, je suis viola et bandakala. Et ça viole. Écoutez-moi. Et si Yokanga. Babylone, comme monsieur Salama, Mokile, mon fille moko. N'a pas fille moko. Fille moko, viola et bandakala. Tout le monde a un témoignage. Ba violanga pa no na biso, ba violanga pa tataleki na biso, ba violanga pa boy, ba violanga pa boy, ba violanga pa boy. Aye ko lo bango tango akoli tango azu conscience. Vous comprenez? Tango akoli. Et c'est là ba dire ya mwana wana so mwana ntuka. Alobi ke ba na ko tsaye misapi. Tanza na âge ya 11 ans. Collègue na ya mokolo ya danseuse mdana o mema pas prise. Prise azo ko tsaye misapi. Ngana yo to salaki te me mutu azolo ba makambo na poto yeba ngope ngana to ko mo solo lango eza mwana wana ye moko. Je crois pas que attention ba manipuler ye alo ba makambo ndenge wana parce que jibe d'abord il para sombela bango le pango il para ba na opesa ye mbongo abota na ye mutu azana mura mutu ata ba manipuler ko lo babona kasi na ba promesse apesa ya lokuta et ça ba vengeance ya yo yo opesa ba promesse to sala ngo te mukomisi to okuta na opera njana poti yo na bitala mutu na plus exemple so sala mabe so sala mabe na pota out zobo za pota ka kofia we bien ngote mais baza ba pire ba no tambula ba na sa biso to yeba kyao na loba yango donc ndenge mona mwana wana kuta lai mwana muke po mutu so za mwana muke tango za mwana muke boye makambo osala ko yeba ngote mwana muke yeba makambo sala ngote asala ngati ozo ba ba mikolo bazo assister tango yo kola bana nelika tango za mwana muke soko pimeli ka mikate ya ko bambo mabanga donc c'est-à-dire ya yeba ke lokote mukolo mdazo raconter yo lelo mwana na zui conscience ayebi ke ba no sala estika na batashe wana za ko ba kamoko bo délicat vous comprenez ya ba kamoko très grave vous comprenez donc ce que mwana na ko ayebi ke presse anotanga misapi na âge à 11 ans presse alongolanga zemi deux fois on a boti kutu ya troisième makamwana tout ça wana zani détournement des mineurs viol séquestration manipulation meurtre et ça peut meurtre quoi ils ont meurtre c'est-à-dire n'a expliqué non na ka meurtre oyebi basse belé ba fille belé ba la sala azana copain na emo soit pas ba copain belé akede roazeme akufi na yo kangote na kin na bakisasa yo te ke kiritage na vorte me ebomaka oui, bah non, on a ma c'est-à-dire bah vous sonniez. Mais lorsqu'on a âge à moi wana, ça supporta qui passe on a été. Ah ça, ah on faisait tentative de meurtre. Et ça déjà quand on meurtre parce que moto et logo bolongo na kata moi wana, ça déjà moto. Bobomiye deux fois. Donc double meurtre et tentative de tuer la victime. Tu vois ce que je vais t'expliquer? Même bato ba kosi même ba sali au complot même nyoso. Olongola yopo aye biango e tiki wana te aye lisusu ba bengi su mwana ngo ala teze ni pina chiko ya solo et na âge nini la victime nous dit que non voilà aboti mwana lelo za na 9 ans mais oui attends s'il vous plaît oui on a vu c'est le calcul lelo mwana za na 24 ans ils ont tombé juste parce que au total en 2011 il y a qui pas JB Piana en 2005 il y a qui pas JB Piana là 11 ans so au total le mois na 9 ans so baxi 11 plus nin donc au moins et tombé kabota qui na 19 ans ko toi na quand même moi te maloba yebo ko na TV mais na lobi anel ka to comprendre makambo biso ba congolais ba bongo na biso pola bien ndengeni to comprendre makambo frère mais na lobi yo bité que moi na moi si
moi na moi ça ta abota 40 bana soki oké ko lala na ye contre volonté na ye oui que ça viole et ça pour na âge te ba viol na âge boete na wala na viol na no laxi yango moko viol la kisi do ata mama mbakoko soko violo ye soko ye au saline masolo betie masunga sa ye mokandima ye beza viol oui beza viol et yo soko ngono ye sango abota kina tout calculer na non c'est très important moi on a les lois dans 24 ans donc on doit calculatrice ça tout de suite. Je suis calculatrice au moins date est tombée parce que total en 2000. Mais nalobi moi na moko la botaka. Abota la maternité mo boy. Jiba yebi. Ayi ça biso abota te ko ngona mnoko ba nungu. Pourquoi moi na mara lelo, c'est ça le problème. Mais c'est comme moi na uti ko yabi so Anelka. Mais bino va chroniquer pe ba journaliste andé. Pourquoi lelo ndé? Mais nalobi pourquoi lelo parce que moi na chantage cause na Simon te. Moi na wana suis conscience lelo. Un chantage la personne n'igno maloba awake moi na moi si bambana basi moi viola bana banda ko ba ya noko na bango ba mama leki na bango tata moi si metanga kole yo ay comprendre que ba viola ranga tanga suis conscience tanga lobi donc rien à voir na chantage chantage exact biso tout au monde moi na wana bina na nani net ba crime suna yo kana ba orchestre et soit et ça passe yo a crié si maga malembe et soit et ça ça crie à moi dans le temps je non c'est mais ça et puis nga ko na lobi double meurtre tentative de meurtre ya moi na victime pour jibeta nga za bourreau ningwana nga za na libumu nga za nga toujours c'est des choses donc il a pris son chose il a installé ça dans les choses d'une mineure. Ça reste à savoir. Il est très dangereux, ce monsieur. Il mérite la prison. Il mérite la prison. Attends, on a sur la salle de Gamabo pour la grosse salle en pété. Et comme il a jamais. Biso to na bana basi ko banga. To na ba nièce, to na ba bolelo ba bébé ça bana basi té. Na bana mi bale bango bébé ça bon. Apparemment affaire de la famille Fandara déjà famille ba pesa jiba somela bango na lupango apparemment bango bateki lupango ngo na lobi yango na uta ko yebisa yo ko nyoso quand même moi te ko za la mbongo sili bango wa Yesu pas jibe tala ngala zolo ba makambo na zolo ba makambo o za na nzela obinga na ko kote la jibete yo on dit jiba somela bango lupango pwani asomela bango lupango pona ko camoufler makambo pona ko camoufler bo siko yo someli bato malembe yo someli bato ya lupango so batongo bana bango lokoso bazulu pango bateki bango lugile su makambo susu au monte ko comme na singala king parce que ils allaient arranger amiable ndinga famille makambo viole koza na arrangement te pour lelo ne to la boye so ko za libuma mama na bino moni mwana yo soki ndeyi mwana ndeka za bongo akoma de mwana l'état ouais akoma mwana pourquoi on nous appelle les congolais loi ne surtout et tanga mais la congolais ne se pas à ça respecter loi hein azaki mwana mama na bango azaki na libuma. Tant abimi libande comme makambo l'état de soko abusé pas na ça sert à rien que ne ranger na famille soko l'état yedi makambo ba ko zoya yango biso ko on a poto ya la ke ojo ko boko la bana te bana salité l'école ba totambola bien te ba kata suki te ba nini mukomso o sutuaka bo social ko ina ndako ba zui bana ba placer bango oye bien ngote bien sûr kana mboka na tolo ko on a désordre makambo bon ça la makate mais tala ba shege na ba fazer ba toni mboka mobimba batoko jela batoko ko placer bango ko éduquer bana wana bazoko kwate alors c'est comme moi na victime mutazo lela et puis moi na lobi bien soki président Monique Ngai na zolo ba mama lukuta porter nga plainte parce que depuis qu'on fait des émissions comme ça ce moni JB place à bimna sorti quelconque médiatique comme ça défendre à se défendre de Cambouana. Non, Azoboya parce qu'il se reproche de quelque chose. Il y a européen ça comme entre les deux familles hein, parce que c'est vrai moi nazada na kati. Blo mfugo ça na bino une fois moi na kati. Il y a européen ça côté famille JB na côté famille. Ma famille JB ezata JB yemoko. Eza JB yemoko ndenga prometteur moi na wana soki nga na zaka na place na ye. Na banana européen conseil. So na zaka na place à JB. Pona ko za la ngopete pona sataniste te na ando kitena simba ba kisti. Bango ba kisti na bango bazo simba. Na ba succès bazo lukawana ya homme de me bango ba so par makila bana meke wana parce que na yo pasteur moi zote ya pasteur Marquis na pesi mbote place aza rappel na kisasa alobi satana ndinga zaboye donc akota ka trona makambo sexe pour makambo sexe yango nde muteko saka bato ozo comprendre sexe
o satana linga mingi pour vous misaye sexe ya mutu aza vierge pourtant yo déverger makila ne so pas mi satana linga makila. Deuxièmement sexe ya moi salibala sexe moi salibala akozana libala na ye bani po ba séparer bien na mobali na ye ba bankak me koma ba mesatante ba tira me koma bimaka na mwasi ya moto ba okabwana ozo bana confiance exaucée. Ah bon? Et vous avez bon. Donc batu wana nde bazana ba bimaka na basi ya batu. Et puis wana tam tu jiba ça na soi-disant ngana monité na yoki. Vous comprenez? Na yoki te mewa mwana ntsonde na yebi na yoka na pe na mona ye na podium na yebi bakenda ba voyage to yebi te place bakenda ba voyage balala ndenge nini basala ndenge to yebi te. Mais soi-disant makambo ngana yoki. On doit ça conseil hein. Nazo na kata conseil ngana na décortiquer. Oui. C'est une décortication. Vous comprenez? Si on denga na yoki barbi jiba banda makambo wana kala. Donc na yebi si o me conseil ngana ko pesa jibe soki pena yebi ka il se reproche de rien. Ponga na yeta pona finga e. Déjà azara idol nanga. Na linga ndenga yemba. Ah. Na linga okese ndenge betaka propre. Vous comprenez? Na non c'est pas na jibe te pe ba jibe ba tout le monde te ba selezino na bato to ba bina cla il faut pas respecter le président jibe wan. Ah, Obengi président. À ça président ok c'est là oui. À ça président ok c'est là. À ça qui peut président place ba leader na biso ba uta. Vous comprenez? Pour ça y est tam super biso ba selezino to ngato bimate. Na respect nga na pesa pour na mona comportement na ye comportement na ye mona ka na kolobelo ko te ata bo finga ata bo na kolobelo ko te na ba moto vinda abo éviter ani ma problème. OK, malheureusement c'était l'hypocrisie. C'est une hypocrite. Asa hypocrite makambo bonga ko sala ngote. Ya kata makambo to sala ngona sa mesa. Suka nango ego bima. Vous comprenez? Ego bima. Makambo nyo surtout bat basala kada na ba fanatisme ba okumisa bato ba sala mabe na mboka ba autorité na ba politicien to yibi ya ba traître wana ba okumisa mabe ba sala ego bima. Mobutu vana 32 ans mabe bima ki ba kima. To seka bango na banzela. To seka bango. Vous comprenez? D'après si conseil na JB sera de pena muta mayele ndenga na bana okanisa il fallait zo mwana wana atinda à l'étranger mais quelque part ça fait so baté parce que yé na Congo ça célèbre autorité na zo ba côté là ti to zo mona on ti siko na justice kuna légité mais makambo zo toka na ba bengi ata na justice pour na faut aller kana justice il faut aller kana justice parce que so do émission que passer casque songo wana bakanga ke pour la ba na mikete abala ba na mikasa wapi na tata ya mwana mwasi na albege mwana nanganga mnadi aza wapi na boloko te mukuna akena ko bimasona zawadi mwasa bondimi na kufa akene ko boloko te zawadi mona bataza na sudana magana na na batongo so na lobara bongo pona yo ozo mpa oh mususu Moïse Mbi ngaka violer bakanga ya lekaka ata okolekate ata ba okanga yo te mais quand même faut mona na domona ba sambisio de souci de mona ba sebele souci de mona jibe na devant devant mona ena bar pona mona na ba pinake justice na biso na compétence ya na valeur mkongolais moko ta leki loi ya asa o décider la loi pour mutu toi ça de mabe fois de kalaba bakanga bakaba o ba no sala ba trafic à organes humains mais si le bazar en prison mona e ba o mona ba na prison bon makamo e katana ka po na sera kala ta to sokola bakanga ba siama isongo ba molona webie siama isongo ba molona alias Django wasira ba Kinshasa pour kangala kikela alias Django webie wasira ba Kinshasa te série oui gamin de ba 98 ou 94 bo ta yo na moi OK. C'est vrai. N'allez moi mon. Voilà petit mouké parce que moi je te connais depuis tout petit. N'allez pas petit oui. Vous en parlez? Non moi mouké. On na sérieux on appelle moi na mouké mais na kile moi croyance ko les gayo quoi. Vous en parlez? Bakanga ba Bouddha, bakanga ba Moulaï Kisasa. Ah Kisasa c'est ça. Basambisa bango. Bakanga ba Wallace, basambisa bango. Musu ba no kata mona makolo ba tambola. Oui. Basambisa bango bakenda pe ba Luzumbu. Bakenda ba Makala, bakenda ba Ekafe là. Vous comprenez? Boye bisanga sikoyo. Pona ni jiba le kate yazana. Papa e folo ko ane ki jibe na oyemba na musika bakanga ye.
il y a une preuve au moins il y a JB et ça na preuve parce que preuve y a wana wana preuve y a wana donc yo ça qui chose c'est des choses au continue la chose ya mwana allez boti mwana siko yo zo ba siko et puis bo su mwana on peut bo confixer sur mwana séquestrement bo jouer bo ko pesa ya tala kata mwana na yi mais il y a des choses comme balobi que non alangwaka c'est vrai boye bango musicien nyoso ngaza musicien ato taki frère que to lo ba te para no aketidia soko comme na milieu musique bako goûter c'est type so appelle esprit faible il peut goûter ngala goûter parce que na l'esprit dans un maman esprit de mon anga bonaka yuma alcool pour me la rater alcool na ko mena on tam tuna ndako na bien à l'occasion moko mena za alcoolique OK on parle mais parce que histoire moi na suka ba version mebili ba version se bimiki moi na suka c'est vrai tanga lo baki a mona te ba vidéo mo to tambo la route yena moi na ezala ki ndenge ni mona suka utu bota récemment akima ki mo parce que asa na zemina tanga posiso bota ba pia ke beti nda linga ya supa jibe a mo zombongo donc on dit ba version se beli mais bison peut-être a trouver bino ko la presser ko lo ba ya jibe na mwana on est comme de na mwasi na mobali oui bien ndeto za boto wa mikolo so linga aussi la valeur na yo hein ouais. Bien aux entreprise na yo bien kana libanda mwana quartier na bino o ya bengo yaya tikala ka mutakala va tikala ka mutakala de vaye au moins ba mo ko so bengo openda ya nelka mo so pena miso batu ya nelka boni ko yaka webo o sambwa o yoko ka to sambwa on se passe na tikele mutakala devant casquette moi on a pas OK baba vie na tellement babota moi na so zongi faut ça la oyolo bai a promoter ba voyage a yate jiba za mayele quelque part a bengsa a wate mais webika kofiti kofi kutu il paraît sur la violara ba danser ce mo ya mikolo yo kana no to pas c'est exemple to so analyse kofi bakanga yo ebite kofi bakanga ba landa etine ben territoire bakangela yao on parle heureusement que na bolo côté mais il danger qui m'a poto ba nebele mais ce que yo on dit si baza mayele te moi on a il paraît dans ça la vie na kende ki Chine si bazongi c'est pour la Chine nguru ba ko kanga ba loi Chine et les gars ba loi ya France na makasi on ba prison un mois ça la raté on soit pendant 100 ans donc et soir et ça passe o linga ko botika ko sala sambla au sala nguna dans coco bisa o mena masuba dans coco pas comme leader de Pola leader mo foudete me Pola on s'en parle na makamono to zo ba fautif feza JB so za muté malama za papa mo exemplaire pour moi na azaza nango tam so ko za ko to moi na ba suka ya JB tam super za leke moi na suka ya ba JB ya JB on s'en parle donc makamona to faute on za ngai so moi na bona moni na kwa mboshe ete et salama et ça mo bicho mo ba lo bengi joka taps oui, musicien moi ya moké azali moi na moké joka tap on peut trouver des exemples musicien wana azo sala ba mana aucun de classe mon copain aura diplôme abi pas papa le concours collègue na mais ancien a 8 ans a eu diplôme na balaxon na Zaïre numéro 1 variété samedi soir joka tap a eu diplôme aki moi na moké on on parle par exemple à bongo Zol Gelo musicien ya Blaise Boula na samela ndenge ni nango pona Blaise Boula notre père qui est ancien a poussé mokili akufa paix à son âme Blaise Boula kotia qui classe on s'en parle surtout quand na ngabo braza Pierre Moutouari Michael jambo bien akola sala ça na via bien atangi ba classe moi na Pierre Moutouari bon heureusement yakuta akina na moi chance parce que tata na bango na bolingo na ye comprendre ali moi na boso akwera na maboka prédateur akwana maboka nguma jibe ne ba mela ekala anga zo apena masuba menda nkoko on comprendre donc makambo nyoto zo ba muta ko côté la jiba zati so moni muta ko côté la jibe c'est que mutu wana ye mota msuba viola e akoka ko loba te so aza mwana mwasi so aza mwana mobali c'est kata violer so aza violer teste que asa moluba ya inconscient pour les communautés ma campagne tribalisme et comme ma tribalisme tout na lobby baluba nyoso tout ba tribaliste nazolo bango bien ngai naza congolais naza moluba mu Congo mu Swahili mu ngala
Ozo comprendre naza congolais na loba teke naza nani o naza na te nga za congolais na congolais zaïrois pour na boto na tango Zaïre OK ozo comprendre na zaïrois congolais ozo comprendre donc ce ça bongo manguto zo loba awa ezali que so mutu azo côté na JB c'est que mutu wana c'est que asa kumani ma double sim ozo comprendre pour bango ba to wana ozo mona na batamitema ba musicien na ba occultiste na ba satan na ba musicien pornographique wana moni bango manano bano bandakale na benga ba musicien pornographique ba lela porno ata ba danser wana tout na ba danser wana tout nde mona bango ba pesa bango ba semence na bango ba contrôler bango ndeta na yebisanga danser zino yebi na mokili o sabala pe na pilo tangata moko azate oka na felicita mingi mi ba danser za kester mais ba bazana mabala to mona ba respecter pe mabala na bango na ba danser za wengel Paris kabaza déjà bango déjà bazana mabala na bango mais so tala ba danser wana one ba bina pa ba JB na ba quartier latin na ba maison mère bani ba danser pa ba waze kwa yebisa bango tu bazaka ba sa président ça rappelle à côté de la chambre na partout na tolo bana ma solo ngala wuti kuna non touche ba vie na zo touche fille ya muta na tango bo ya monsieur quelconque na tango kombo ya ba leader ou bana orchestre ah oui et ça ka pas na bango ata moi no a ça ba clip belé tie bato belé na clip moi no ya Rwandais na Inosbi Rwandais wana il est passé dans danser c'est ce qu'il fait yo quand mutu moko boye asaki na atala ba mission mike ba pambringanzi so bana ba tona nyoso tu wana ozo comprendre bazana ba deli ba ya mado soki ya mado wana ya mado ngana yo kaka solo ba beta côté mona tu yo kaka ya mado wana so ya mado ça soki danser bo oyo ma fabriquer ça sala ya minena tia botisie oboyo bengote association d'état c'est abotissier maka place ça yebi ke mdabote fabricage te wana masa na ngai merveille yebi ka mataliyo ngala lobi ona kokoloba nazo défendre basi ils ont ça nga passe en tant que parent oui c'est les onto na so pratiquement na suka na suka te pourquoi on ngako mana suka uli to tika si jonte na lobi na yo na makambo no sezo le ka fautif faisant JB soit d'ailleurs tata mo bobo to parent un vrai parent responsable anga za mwana na tazo bina na okesa atinda ina classe tabu sekunde ba mona na ate soit d'ailleurs na posa bala ya ko boko le yemo dans spécial la métier yoka akoboko la yemo akope na âge ataso ba bote salani et ça il est parce que tout le monde a maman mbili bela bota na papa Rochero azaki majeur papa yo ngona maman mbila bela bimi aleki na salle sortie médiatique moi le papa Rochero a violé rien ba banataki ba bota bana et papa Rochero a bota kana yeta bota na bebele grand-père bosiana grand-père na orchestre na ye ba beti bis bazalaki ba miflo bazalaki ba nani oyo beti bis musu wana comme ne skolanza oui ça zalaki ba joli dete bazalaki osoka ba kisation ya bo oyo kangote so ba stala ngome ba ta bana nkuku parce que baza ba manger oso comprendre donc JB aza motema mabe aza prédateur aza danger public yango zo mona awa na poto tolobi a robeta susu pété akoyaka wate poso ngana net ngala mo JB na nzela so na mone na nzela na remenacer de l'autre na hôtel mise pe na vie na ngai pono salaki boy na otuna e pono salaki boy et puis foye bango ba onije ba association elandela makambo wana ezali ba plainte c'est côté ya biso ba combattant to côté ya ba plainte partout pour na JB so atie makolo ya ngana na boya mona ntsukana ya awa so aye apo makamato ebango bandakala makamwele lo sala justice na Congo fo sa musana ngo poso ibo sala erreur ba sala erreur wana poso na mbongo na mo tango awuti soki braza kiti na nini na beach bo tala ba soda ba okengela e ça na mboka no erikeli kutu na États-Unis ba bete 80 ans de prison o malama ko sana mboka za na loi be malama ngo yango akobokola bana ba mboko omoni vous avez un degré passe na pauvreté dans Congo donc pauvre attaque on a raison de nini donc faut pas côté na bango ka riche voilà vous comprendre donc des awana et justice wana ya Congo il faut ça là quelque chose pour ça quelque chose tu dois des astuces ba violer ba do sala ngosiko ba so na violer ba sala violer mo comprendre il y a ba politicien belé ko ba sala ba muso za ba danger la ko loba
mais le roi on attend moké mon commission aux angai parce que yebango so ba so ake présenté à ça les peine n'a été ba violer ba comme pour des sai oui sai peut ça salon à violer oui ça maman a violé ya osanate a violé moi 14 depuis atinda ba bomae ça c'est moi nana qui m'a yo quand ils sont là on la presse yo quand que ça ba kanga pour il para violer mais à l'école de justice bon le roi ça c'est le roi la batikaye parce que bana okende ça la ba vantine nda ça ni makaku nda ça ba geste nanda kwa kanambe pas boula olive ça la nini ça ba bilo ngo ba vantine moi ça la ya ngana fait ça ba vie réseaux sociaux la kaka ndenga zali na ba vie mangobo na ba geste de Londres na esobe na sepela na bango parce que présence nega pas me comme sexe ils sont décorés longit TR mo pas ça là on est bien showman way ba showman way ba zebele ba papa mangobo ba nani yo de Londres nani yo Anse Luzolo ozong pan aka ba français na zolo ba yo seka ko comme facilement boya za nemi na ngai biso boti ba na place mo photo na yo kana photo za na ko yo kana ngaza muta mutema munene et je suis compréhensif na compris na rabato Mounso comprendre bien tort na ça de faute na ba c'est pas grave c'est l'équipe. C'est bien, c'est bien. En plus c'est un spectacle né à niveau pareil les 13 ans ceux qui coup de pouce na yo ba tal robin ngapi ba fanu to les 13 parce que mbongo on a ce côté sur ça le spectacle na il y a pas de problème mbongo on a ce côté et ça bien pour aboko la bana o pe ba benga ngapi papa ba ko la bien tam souper bana wana au mona peke bana wana au mona peke nani bana ngape o mikolo ba sepe ba leki na ba za bien si dans même temps on a profité pour ça ba tunyo sbo la biso en ce azali très ko ça les publicités pour ngana ça publicité na sala ngoti mais ne yo 13 juillet azabo na niveau ya Paris écoutez tu ko ça ba publicité wana te tu ko lo ba makambo za très important vous en parlez tu as profité alors le monde ko yo très important non na pesa que entre parenthèses OK ça va message l'équipe na mais bino be bo rappeler bo créer raté faut bo créer ka au vendre na katikati ya vendre ngape na vendre ko bini ko la chiche oui bisi ya vendre ngape na vendre to lo bana yo kima ndena ebeli yo kima non yoko est-ce que c'est les ino zo lo bana eta msusu ya pirate o yepe na original ati uza venturier mama ndeko na ngai vanda Vanda webi tam so do bossa nga yo banana mission na tango fourmi mystique a fourmi ya zalaka azalaka kozali bosse le azalaka te et puis nous on continue jusqu'aujourd'hui les choses que je vais te dire JB azali fautif JB azo mérité prison JB justice à Congo faut ça la taba oko sabiso betelu to monnaie à la barre et le roi na lo bana pona wana na suki wana mais nga na ko côté na été mutu to côté na JB en tout cas so beaucoup et puis so ki mutu mokraka ça so ki mokraka ça comme ya kana mutu mo so alo bilage maramba JB aza boya JB bo JB tindra domestique à JB bo o sankara ro baza domestique a we yo féliciter vient nga we ranson vient nga la pesi mbote place ali vient na oui mi charisme ne on a séparé nango voilà voilà merci et là on a le bayangwana et puis ba vient sur Marie Paul en tout cas ba vient wana ba mitema minene jamais on a Marie Paul à sala makamba bongo jamais voici et so sala on a kuzu ngwana yebite kasi zala mais là le bima pena malé ba bimina mpoisa bazebele ba robima ba sala ngo ba leader on est belé. Oh, viol, détournement des mineurs, séquestration, manipulation et meurtre. Vous comprenez? Et puis, et ça va passer. Donc, papa, maman, bandeko, congolais, boba traba nabino, parce que mboke comme mabé, JB, azapeka ande bozo sur M23. Donc, il y a pas un agent qui a M23 parce que M23 ils ont le village. Ils ont violé bana, ils ont violé ba maman, bazo les gars ba on a couteau yebi bangote. Mais il a violé pendant oh ito yebi na mutu a violé et puis na preuve. Abotisi et moi. Voilà, un grand merci Nabino pour télévision nabi que vous avez vous télévision rester branché Congo mon qu'il toujours un grand merci surtout. Mais na kacho malobate. Non, tigla na ngota lobana yo. Te na kacho malobate photo so lango na yo.
avant encore maintenant na soka na bi que to non aussi cité parce que faut mettre le solo 50e anniversaire na non to comme le solo tout le monde to mettre on a noté non bon ça va to droit de mettre mais ça moi bref un grand merci na Oscar Maritou millionnaire en kilote Oscar Maritou un grand merci à toi j'ai pensé à toi hein, Oscar Maritou parce que na yebi force na mona nyonso Rodolphe témoin un grand merci à toi Oscar Maritou JKK Junior Kabananga Okusha un grand merci à toi Silas na pensé na yo Tony Siro un grand merci à toi maître Mika Mungu ouais, donc on est là Silas fort hein? ah yebi c'est sinon elle est là on m'a bé non yebisa ah la route mba ah c'est yebisa Silas wana na mona joueur na ngwana azaka na demande kaka ah ça là un plaisir mon comme je vous a bien a invité quand même na pas na tout monde na boy ata ba fête des ça la fête ta famille yup na platine wana na platine DJ ba DJ si c'était là c'est joueur on est Silas donc je l'adore OK et puis Silas nana ni Chancel Mbemba 2010 Capo na Lela Mabe puis nani Banza garçon on a Banza na Meshak en tout cas ça fait plaisir nabi ki boy belé bota la biso Koule Mbombo massa un grand merci à toi Koule Mbombo André Boukia nabi ki makamto ki kitoko Jonathan Bolingi Pangi c'est bon déjà parce qu'il est retour en forme et ça fait plaisir frère il y a au monde qui est c'est comme qui est bien donc comme on là-bas entraînement ça fait tellement plaisir on l'appelle joueur Jonathan Bolingi il y a pas qui na Léopard ouais il y a ça Léopard on a mis chose na pour ma santé mais siko ça va nzamba battre parce que ngapa na zo soutenir trop équipe na biso mais na soutenir te o bato sala ba mabe pour bato sala ba mabe bazaka ba autorité on a mboka wana voilà pour finir na toi net longné nia wana comme ni oh ko finga te ou tout le monde nia kabulo mona kabulo tale long mabe on nia non linga te to ko wana ah non linga te to ko makoto na ko finga na biso ko bien quand on est balé biso ata ko qualifier auto qualifier te kasi yon na finga oli so na finga te tia fona na finga ba ngosiko ah bato tala biso te ko tala te ba on peut ba finga ba no pe ba tala yo te boba nanga bana papa zo finga na TV moi nanga so atalinga moni bien papa zo finga na TV mais talié so moni bien nga zo ba vérité comment éducation ezala hypocrite na hypocrite so bato basala mabe na ko telemela bango ko finga ndete na ko finga peso ba finga nga na finité mais na qualifier bon qualification c'est pas une injure tout bête la biso lisolo à 50 ans de carrière na yo quand même n'importe si c'est absolument parce que vraiment na souka 50 ans de carrière quand on te voit comme ça tu paries jeune mais comme on a yo ozo fêter 50 ans de carrière les 9 mars c'est-à-dire merci beaucoup Ndolo Bibongo donc non c'est régénérer donc voilà c'est les îles 50 ans de carrière 50 ans de carrière parce que si on a 50 ans parce que les loyo na ko ça fait 50 ans oh na rosa na 50 ans de nazabo bon si 50 ans de carrière on le mais kasi ba ngala bala musique na bota na musique na don ya musique donc banda maman na biso bota ngai chanter vous avez des musiciens déjà na sala des musiciens yo aussi ti léona et baksa na comme artiste engagé défendeur du peuple 50 ans d'âge to 50 ans ya carrière 50 ans so ngo sangisa ngo yom de koyeba vous en va dans la musique pour la l'équipe musicien belé na koyemba ti na savoir ya musique na l'équipe belé ba musicien comprendre na on a 50 ans donc na bar na nga yobi nga za na makile yo bien ngote ouais non tu ka sangwa you arena o izabongo restaurant bar na yo izabongo Sergi hein et ça na Oni donc na simaka ya commissariat na bambila pe ba ya oli akuna peut-être moi adresse dans aux ni parce que ça na Oni ga na préfecture Oni OK palais de la nation comme on a palais de la nation ouais so Oni palais de la nation rue New Arena il peut sa adresse dans un restaurant ça là ba fête bani yanga na associé chef d'entreprise na poto c'est les ino et puis étiquette ka wante na zape na entreprise ba DJ lumineur sono caméra et tout non Suzana dans longola moi bo batumo a sala te mikolo wana za la papier na ye ni yaka o beta moi coup de main basali pourquoi salon pe na kinité za moi société mo c'est les ino c'est ba streamer au sala monyo za su na kinité ah oui bakatso makolo na kinité na te bakatsa makolo te na boya ko kende kin parce que bozobele kina motea mokuso to nango ndesi na kufa ah oui ba ngo na motea mokuso na nango na olobalika mo pe na en plein TV alibta na bimbo bazo ngai na ke kufa de on a biki na ata apa ko utiliser bango facilement to lekina bani to na mboka loi toi na mboka lwa nga una linga mutu mo akane nga na nzela sikoyo okane nga na buzoba ona makamalu ya vérité nga na zoloba
en tant que vérité yo nana kota ndokuto côté li mutu azo boma bato azo violer bato bien azo trahir le peuple yo côté li o menacer ngai o futanga la ba menacer déjà ba beta ouais ko ya to vidéo beta yo quand ba beta nga wana te na so ba mbiskade musuku ya ba danger o bino boyebite mais bato ba kena jisi ba futanga la nga ba futanga la ngane na bo sinet yo so menacer nga o futanga yi ah bon o ngala am daliboma ah la pote na am daliboma donc je souffre mentalement donc la pote a déclaré n'a déclaré fou nana ba papier na ko tcho pe loko ke perte na ko tcho loko ke perte donc so betu daliboma fo futila mudaliboma c'est handicapé mais ya mudaliboma na nga ya nzambe ya ndenga nzambe donc un fou de Dieu qui défend les gens qui se prétendent qu'ils sont normaux. Mais par contre, c'est eux qui sont des fous. Moi, je défends. Et puis, je suis déclaré. Vous comprenez? Nazana mikanda nanga. Soko menacenga ibongo yebango oko futanga. Toute ta vie. Voilà, tout comme nous sommes dans Soukane, donc on a eu arena les 9. Les 9 photos dans la soirée. Pour ça qui soirée à Saint-Valentin. Pour nous se percer ba maman, pour nous se percer population quand même avant nanda kuna ba soucia babuna goma ba soucia ba este wana ba nito pesa rappel mon message kuna na reçoit pena temps pena nando pesa message ya mboka bona boye na zo temps sou ba 30 40 minutes pour na conscientiser pena peuple pour tout ba moyen belé ya conscientiser peuple ko conscientiser ba on a bar ata mutazo mela masanga bazo longola mwa souci so monde bazo kata bandeko na biso bazo violer bango bazo kata bana mike ba maboko yo zo lo bango quand même zo révolter batu bazo so moi conscience on zo mona batu bele bazo bima et puis nous avons des mecs de meufs d'ici et belé bana ba koto et puis ba Cyril qui ba saper conscient rendez-vous le 9 mars rendez-vous le 9 oyo pour la journée de la femme affiche égalité. Bon, bisous tu as appelé affiche t'es quand on est dans le banga affiche ngana yo affiche déjà. OK. C'est on a besoin par rapport à adresse tu peut-être voir là adresse na yebi so betra parler de la nation New Arena. Ou bien bengi ngamoko. Ou bien bengi Mama Paulette adresse ça attendez à la radio. Yoka Malembe. Ou bengi Mama Paulette tu as une invitation. Tu tiens une invitation. Tu tiens une invitation na WhatsApp soit na réseaux sociaux. Vous comprenez? Donc le 9 oyo na zo fêter penga imogo en 50e il y a carrière, il y a agité carrière. Vous comprenez? Pour nous fêter pendant 50e anniversaire, nous avons bien calamité. Vous comprenez? Mais les 9, tu bien si ba maman bala tapé ma puta bala tatene ti o comme mona ntsuka kuna o ya kuna ba violer na jomoko. Te bola tapé na bien, bola ti bien, boye boyo ka mateya, il y a éveil patriotique. Vous comprenez? Boyo ka ba chanson patriotique. Vous comprenez? Il y a mboka ifungula no ba bongo et puis to beta pena ba nostalgie ba ancien succès. Pour nga beta banzema mikolo te. Mutako beta tanzo banzema mikolo musicien moto zo yemba na emenga je peux pas. Vous comprenez? Masanga kuna za ngo formule. Et puis droit d'entrée kuna eza ngo tam sur 20 balles. Kolia ko melofele. OK. On fait 20 balles dans la porte, kolia ko melofele pe na ko beta live. OK. Na faire voir de quoi je suis capable na yebi nini la musique. C'est bien quand même, c'est bien. Na osala ngo batu ba ye et puis mutu ko ya na contre-tenter. Ko ya te ya ko venger kuna, ko ya te ya ko menacer batu kuna pour kutana na batu ba menacer batu. Bazakuna. Bazako. Voilà. Donc na sengi batu na surtout ba ya le 9 et osala bien surtout pour na bandeko na so batu ko fa na Goma. Bandeko na so ba ko fa na Est. Tu as sa photo, il y a des manifestations mobo. Tu as sa photo, tu as dénoncé ba traître au mboka, ba traître ba politicien ba trahir le peuple et puis tu as dénoncé na Kagame na Rwanda na bateau ba na sima Kagame. Voilà. Donc voilà là on en a en même temps pour aussi ça par rapport à temps. On a profité ka occasion. Bateau to ba mingi na New Arena ba kolonda ko. Oui, bien sûr. O ba sali bateau ti ba Yann Akomo. Les mamans aza confrère nos journalistes congolais ya Braza yana komo batiko ba nani ba papi okito shungu grand motete là on se comprend batiko ba nani ba Yannick Nkieri makina ba champion créé de Mobutu Sese Seko Kongo ndi wazabanga Mama Paulette tout Marie Mouyaya
Nixon mobala nana bazalaka wana na biso Daniela Kaloka bazalaka Jimmy Bamanisa na mwasi na Christelle bazalaka ozo comprendre sate mwana mokonzi sate ba Gloria ba Christian Mokolo baya José bazalaka wana ba vient na biso ba grand prêtre ba kulutu mikolo lokwa ba vient na biso ba vient dodo ozo comprendre ba vient nord ba l'américain mobala mama Doudou et je salue toute la communauté centrafricaine monsieur Francis monsieur Ludovic ozo comprendre ba fils kinkela bazalaka wana donc batu belé bayaka wana na ndinga ko sakanate ba Joyce Kalema garçon frais Guillaume Mosengo, ya Martin, Trésor Lena. Vous comprenez? Bayaka on a Kadikara. Beauté image à Onate. Beauté image à Yaka. OK. Beauté image, voilà petit na ngapé ya palais. Ouais. Mobala coquette. Mobala ya coquette. Mobala coquette. Ouais, coquette. Ouais, moi c'est na ego. Moi c'est na ego. Na PCP c'est mec qui na mbote place à ça. Ouais. Donc voilà, na invité penani de Londres aux Alawana na la Diestobe. Et puis, on a ici surprise de Belé. Tu as un docteur Nico, Santiago Mokitano, à Luambo Makiadi. Tu as un Gino Nzaou. Et puis, on a invité Charlie Chaplin, un collègue de Banda El Paris. Et puis, Didier Lalas, Mboka, Platini chante, Diamant Vert, Barosala. Mais, Nasuka Nango, Mawami Niga Rapona. Ouli Star, que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Ouli Star, Master Nanga Penza, et dans la trope na mboko. Voilà. Donc, là, on a le bagage à Wana, rendez-vous à le 9. Ouais. Et puis, on a profité de l'occasion, on appelle ça tous les combattants résistants, to Fongola Misu, to Zonga la Bomoko, to tika ba divergence, ba tiraillement pamba. To tiki la bato musu te pa ba musu ba ko yiba ba idéologie na biso bo moni gaga ba wasa na ba ndenge moko na yo développer ngo na pesa la bataillon front populaire mbote place bozali bokechi wa ya mbokombanda eso odombo babe masombo les Thierry les commandos voilà, Maman Mongala merci beaucoup sans oublier Magali le mama merci beaucoup vous comprenez donc ba combattant tout ipo waiza na pesa mbote place Francis Mokonza ba Congo Zoro Bilele na pesi Francis leader ba Congo leader na pesi mbote voilà bazali ndani kaka ndeko nanga nani peuple mundibu na kati Vienne mama tonga na États-Unis ozo bana pesa no ba mbote place bozali ba combattant yo surtout na mingi kolobate ingeta. Voilà, un grand merci Namno Boutalibiso. Avec Célestine, ça se passe toujours comme ça. Un grand merci Nabi Giboua tellement ébélé Boutalibiso. Restez branchés. Congo Mokil Toza toujours wana topé ça information, actualité, surtout exclusivité. Charlie, un grand merci à toi. Ça va être un grand merci parce qu'il est tellement marrant bien. Un grand merci David Mombele, Kosinaïd, un grand merci Nabi Giboua tellement ébélé Boutalibiso. Restez branchés. Cédric Mabeka, encore une fois, je présente mes condoléances à la famille, famille Mandi Angonioso. Donc parce que tout le monde s'appelle à Kouloutou. Ah moi aussi j'ai papa. Ouais. Les condoléances aussi. Ouais. En tant que molobeli nabino ya mboka. Tous à maïle. Papa Matous, Mandianga tout Tikabiso, père à Kouloutou. Voilà. Vraiment je souhaite mes condoléances à cette famille très attristée, la famille on a Mobimba, bas en courage. Donc toujours l'ensemble. Ouais. Merci beaucoup encore une fois, courage. Ravi Magouche, Sandra Mouké, Jires Mandiangou. Donc courage Nabino parce que je vais chisser Dibo au garde nord viens là. Ouais dans Yabi qui est sur bien en tout cas sur Nzamba Ozongate. Kosi Mato monsieur Borel viens là. Manena Mbongo Van Kerkov. Voilà tout le monde prochainement bye à la prochaine. Ingeta